yaka ngonga na biso ekoki oto telemaka po ete tolonga mabele ekoloko. Voilà mes chers amis, Bangkoko nyonso ya Congo, oya bakite ke Bangkoko batelemi, Bangkoko nyonso ya Congo, basi batelema ngwi. Poete babundela mabele ekolo Congo. Batelemaka babundela ke ekolo Congo pour votre information. Voilà, oya di télévision de Laka Yambuluzi Kimbango. La chaîne qui vous informe. Je pense que Tolobi Rabino tout le temps, to insiste kanango ke Bandeko, chaîne Obele Mokoto Tikala Nango sur YouTube, Poto Senganabino, de vous abonner massivement et n'oubliez pas de partager nos émissions à vos amis. Un petit clic sur like et ça va faire plaisir. Poto Sengabino Ngwana. Ce que monique Ozana Masungi, Oko sur la chaîne Nabiso que ton futa à ta facture, Toboya, Toboya Mote, Badon Nabino Toboya pété, Opa monique non, Nazana Mbongo, mais papa, Zoa Oyo, Tosunga Bandeko, Toko Sunga Yango. Bandeko. Allez, bon comprendre. Voilà Bandeko Banan Sobe Kolo Congo, Toyewana, non Laka Mvuluzi Kimbangu le 30. Le 30 mai 2020. 2020, 5e mois, c'est fini. To Kotina, tu zo Kotana juin. Tu zo Kotana mois, ya juin. Tu zo Kota Kalatena mois, ya juin. Tu zo Kota na mois, ya juin. Voilà Bandeko, Tokoyeba Onini Nzambe, Azaliko préparé pour la biso comme surprise. Ngaina yo, Moeto Yeba Ezate, Ezaba surprise ya Nzambe. Oyo mo bate le Kolo Congo. Pour être ya solo Nzambe, Azaliko Bunda à côté na biso. Ya kotala ke lelo, o nyonso le kanabele Kolo Congo, Nzambe otobele la kanzapa, Nzakomba, Kongo Mungali. Vidi mukuru, Mungu Baba, Mungu Amilele, Nzambe Kaou. Tata Nzambe Mpungu Tulendo. Ah, Fongoli ba regarder sur Congo. Alobi, papa ça la telema yo za moponami. Soki ezako yad na ko alerte yo. Soki nzamba alerte biso to sinale bino bande ko to telema lokola moto moko bo telemaka. Ozo telema nange longo azana libiki. Ozo telema nange longo te alobi te. Wala za ba jena bino lokuta biso adi bumu na biso na ne vimba. Matama na biso na ne vimba. Ba costume to na to somo bandako. To soto cha million na ba bank. Ozo komi kosa. Bolanda très bien. Baza komi kosa. Po ete, otozo le bino, oyo nyon sa zo croire que il a volé beaucoup d'argent, des millions, et il va faire quelque chose avec ça, l'argent du Congo. N'oubliez pas seulement pour les Congolais ou les Africains, même les gens qui sont dans l'Occident. Bah, oyo baza la carte Occident, toute leur fortune, oyo bazoa avec les 100 Congolais. Et Zanakat, ils payeront ça. Bako fouta trop cher. Très bientôt. Je vous assure, ça c'est la voie à Nzambe à l'Obeningana Luba. Ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre. Je vous assure, croyez-moi. Ils vont tout perdre. Oh, nous, ça participe pas. De près ou de loin. Oh, ça n'a pas millions naïe. Alors, pas millions, j'ai réussi ça au Congo. Ah, c'est grâce aux Congolais. Ah, à l'époque là, où maintenant, ils sont encore ignorants et j'ai profité. Il y a eu des sangs. La Congolais coulent là-dedans, dans cet argent que tu as. Attention, toute la fortune que vous avez, s'il y a les 100 Congolais là-dedans, il est temps de faire le mea culpa pour l'intérêt de vos enfants. Tous ces gens qui sont en Occident, ça, ce n'était pas prévu dans ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Mais Nzamba le dans le Lapinongo. Nzambe alobi lobe la bango, Nzambe alobi lobe la bango. Tout ce monde qui a participé de près ou de loin dans les massacres du Congo et qui a de la fortune aujourd'hui, qui a des millions, des milliards au nom du sang du Congo, il est temps de faire mea culpa. Qu'est-ce que tu dois faire? Soit tu remets de l'argent là aux Congolais. Crois-moi, sinon tu vas faire devenir tes enfants les malheureux. Malheureux, ils finiront par payer. Ils vont payer trop cher le prix de ce sang de ces Congolais que tu as participé à massacrer. C'est tes enfants qui finiront par payer ça. Vous avez compris? Si vous avez un voisin que vous savez qu'il a beaucoup de fortune, dis-lui. N'hésitez pas à dire lui, là-bas, mon cher ami, ton argent vient du Congo. Attention, s'il y a des sangs de Congolais là-dedans,
essaie de faire, va remettre cet argent aux Congolais. Parce qu'il y a eu des gens qui pleurent nuit et jour. Les âmes qui crient, qui demandent vengeance. Vengeance, vengeance. Eza kotoka, makila eza kotoka, ezo senga vengeance. Ah, je pense que vous avez bien compris. Vous en avez voisin, Mundele, Nani, tout ça qui est dans le Congo, il n'est pas peur de lui. Ce que boy ko lobela ye talio. Na lobe lobela ye. Loba que papa saya la lobi que Nzambe a lobeli ye a lobela yo que l'argent oyo tu as pris malhonnêtement avec le sang du Congo, allez remettre ou arrête et fais mea culpa, cherche un moyen pour essayer d'épargner tes enfants. Tes enfants. Merci. Je pense que tous les cas qui ont une formation dans l'histoire où il y a balkanisation, où il y a semblant de nous parler de cette histoire autoloba qui va non l'autonomie. Active-vous l'autonomie. La biso ma province, ma province na biso quelque part ba mingi pe bazana initiative wana comme ba musu bazali trompé par les Allemands ou bazana katakivu ba lui balkanisation en passant par ce qu'on appelle l'autonomie. Ils sont là en train de travailler nuit et jour et les amis bazo bostrate, je vais vous rappeler, n'oubliez pas les Soudanais. Connaissez-vous encore les Soudanais? Les Soudanais étaient ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont demandé aux Soudanais? De faire ce qu'on appelle la balkanisation, diviser le Soudan en deux parties. Et aujourd'hui, les Soudanais qu'ils ont promis, ce sont les Français qui étaient là derrière. Les Français qui étaient derrière les Soudanais, qui ont demandé aux Soudanais, non, il faut balkaniser, il faut finir avec les autres. Ah, allez demander aux Soudanais qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui. Allez demander aux Soudanais qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui. Alors là, vous allez comprendre, tout ce qu'ils sont en train de vous demander là, c'est du mensonge de Bwengi. Attention, vous serez encore plus pauvre que maintenant. Attention. Alors, moi, ce que je dis, les Français aujourd'hui, ils ont abandonné les Sud-Soudan. Ils sont abandonnés. Ah, que Bandeko, et que ça peut vous servir de leçon. Voilà, Bandeko, entrons dans l'actualité du jour. Bandeko, lobby, nakanisi Bandeko, bayokaki, juge moko ya parquet à matete, oyo, juge mokote, le juge oyo a chaque dossier, ya Vital Kamerhe, oya vol. Il y a des millions, il y a un programme, il y a 100 chantiers, Vital Kamerhe, yibaki, juge à bandaki dossier, on a Akufaki, Babomaki, Akufa, il faut bien le dire que Akufaki, Babomaki depuis hier. Alors, bandeko bana somme kolo Congo, ya soleke makamboza ko lekana mabele kolo Congo, tozali wana vigilant pour suivre l'évolution, il y a tout ce qui se passe au Congo. Voilà les images qui fâchent un peu de gens. Et oyo ezali koleka na mabele ko Congo eza normal te. Donc, image wana. Image boza komona wana voiture wana ya cousin, ya neveu, ya nani, ya Vital Kamerhe, Masaro. Alors tokeli susu nini? Image mususu na kanise bomona image ya mwana ya Masaro qui joue avec des millions de dollars, il joue avec ça bomona ki ngobino nyonso. Et alors qu'est-ce qui est arrivé encore en voyant toutes ces images là bozo komona à gauche à droite oyo Masaro asak. Oui, c'est ça. Masaro asakana na mbongo ekolo Congo. Masaro azali cousin ya nani, neveu ou cousin ya Vital Kamerhe, alors azali Burundi. Alors mabele kolo Congo basakani na mbongo ya mabele kolo Congo. Alors ba Congolais pe balobi okoye bango Masaro akei na prison botala ndenge nini azu frappe. Comme des millions de Congolais qui suivaient l'audience du 25 mai à la prison centrale de Makala. Voilà bandeko oyo bazala kata prison ba récupérer Masaro aza fimbo na écousé à Vital Kamerhe aza lo zaza na ye vengeance à Congolais ba détenu ba lobi non, cet homme vous avez volé l'argent. Aussi nous sommes aujourd'hui parce que les Congolais qui se posent des questions, moi je suis là parce que j'ai escroqué que $100. Moi je suis là parce que on m'a attrapé parce que j'ai volé un téléphone. Mais toi des millions que c'est à cause de cet argent, on n'allait pas être là. Et voilà, les Congolais, beti, bazako beta frappe.
Alors je sais que encourager les amis qui sont à Katia prison, voilà, votre argent c'est entre les mains de celui-là. Il faut les frapper comme il faut. Il faut les corriger comme il faut. Bah, Congolais vont se laisser faire. C'est parce que c'est tous ces étrangers-là qui sont à la tête de cette histoire-là au besoin qu'on pauvre sur le Congo. Ceux qui ont eu occasion, cherchez même si parmi vous là-bas, dans la prison, si vous trouvez encore un autre là-bas, au bas CG rwandais, bon récupérer azwaluzazana epoete bangonde ba komisi biso c'est que nous sommes aujourd'hui na buzoba otuza komona na mabele Kongo. Voilà, Jijuana Godefroy Kabala akufaki ba bomaki ye poete balingi vérité te balingi mbakamo vérité te et voilà ba bomaki juge oya badaki dossier wana. Tout ça c'est qui cherchant à savoir qui est là, qui est à la base, le numéro 1 de ces dossiers qui gênent, qui dérangent. Aujourd'hui, bomoni bazako buma ba bumi batu bazako sila na kanisi ka moi pose moko trêve moko ekoti oyo na kanisi lelo bakufi te lelo bakufi soki na kanisi moko mais ya solo to koyoka susu lobby po ete babani ko timbela ba lobby non ba reve biso to changer stratégie to kele côté mususu. Voilà. Bande ko bana somekolo Congo audio oye circulaki bande ko boyoka kiango ko bana lobby ko bana ventière ezo circuler les commandos bazo katsa Brazzaville bazo katsa bazo ya eza intox eza faux eza lokuta eza mensonge batu wana babanda intox wana depuis longtemps babanda ki le souvenez-vous encore babanda ki na Gabon ba américain ba kiti ba commando américain ba kiti bazo c'est la position pour ba katsa ba ya na kati ko Congo ba commando nzoka te ezali lokuta munene ezali faux. Voilà, toi qui répondre à tour ko expliquer bino que tu suis confirmation ya ba ndeko solo bazana kati ya circuit alobi eza mensonge lokuta beaucoup effacer ba audio wana bo faire circuler en côté eza lokuta. Voilà. L'entourage de Félix Tshilombo, on vient de confirmer que l'entourage à Félix Tshilombo azali entouré par des Tutsi Kabili. Félix Tshilombo, tous ses amis-là, parce que Tshilombo n'était pas prudent. Bolanda. Tshilombo n'était pas prudent, et comme à l'époque, il y a Mouzé. Époque, il y a Mouzé, il y a Mouzé qui a pouvoir, azali entouré avec des Tutsi. Qui est là? Donc, ça veut dire que Tshilombo, pour l'instant, azali entouré. Communication ya Tshilombo. Bino, oyo balo ake tour na biso bana beto. Tour na biso, tika na to sexa bino, na tour na biso bana beto. To mwen ba image ebele, ba tindeli ngai awa, ya kotala ke, moto moko akangami balobi, moto wana kangami, eza moto ya idepes. Moto idepes yo wana, amikangisi aza kwese, azo beta libaya ye moko amikwese moya bima ezate balobi ye moto na idepes. Voilà, amikangisi ayebi sute quoi faire. Voilà, ye moko abani ko beta libaya ye moko se kwese abani ko lela. Donc ça dit c'est qui ça? C'est Tshilombo oyo azali wana kwese. Voilà, yango wana. Et alors bandeko soki kotala ke makambo eza koleke bele na mabele Congo, mais beaucoup parmi biso bayibi na bango te nini tokosala to nini tokoloba baza kozela kaka stratégie euta na maboko ya mopaya ayela biso stratégie ya sika. Donc aujourd'hui circuit entourage ya Tshilombo ezali imperméable okoko lekate oya leki batika lekame direction na la mort, direction na poison. Pour nani parce que Félix azaki prédenté entourage non se sentir tout à éviter d'être contrôlé par des Tutsi Kabila. Kabila a contrôlé entourage à Tshilombo tout. Communication, déplacement, qui amène qui apporte quoi. Bango nyoso baza sous contrôle, il y a Hippolyte Kanambe et voilà Hippolyte Kanambe ce qu'a payé ça lui go. Bah dobi attends le on comme 10. Azana facilité à on a 10. Voilà, ndenge on va koufi belé parce que dès le départ azalaki prédenté abango kanisa ke batwana baza ba piri nzokate bazalaki benemi et voilà ndenge basasi entourage ya Tshilombo nyonso ya komona ke babaki tourne na bango zaki tourne na bango effectivement tourne na bango voilà bakei. Donc ça veut dire que ba touti baza tout autour wana bozomona bango ndire bozomona bango te baza ba invisible ba touti bazo travailler musala na bango pona
koboma Congo. Et alors, mes chers amis, toko kenebo, toko comprendre des. Toko loba, tout le monde en dirait le Sesemoko, ou ils ont les Canabélé Congo. Est-ce que vous, Congolais, vous savez que spirituellement, vous avez déjà été libérés? Vous voyez bien, Tote, Bande Kobolanda. Bozala déjà libéré. Mais bino moko boza koyebate, boza lokola ba sososo. Soso unyama, oy ba China singa, muskuse. Amesana vanda na singa wana pendant plusieurs mois. Mais soko longoli ye singa. Akoyebate ke singe longwe. Ou ka okatango, soso bona tourna kaka wana. Abika ke azana singa. Donc, ndenge ba Congolais bazalelo. Ba Congolais ba mesana na bango na singa wana mais mingi babo na bango kolo wana singa babo kolo wana singa le bité nous sommes bien là tika to tourner wana donc ça veut dire que pour na bango ba yebi que il faut to tikala wana donc ça veut dire que ce qui se passe au Congo pour te prendre exemple wana ndeko moko lobi papa nous sommes ici à Kinshasa c'est incroyable mes frères donc ba Congolais bango moko oyo basi ba tout va placer bango na ba place mususu aucun pela au proposer le papa vous savez que na ye pona libérer bino na ye poto le on a place oyo to ça la stratégie avec biloko ça na ngoto se libérer voilà Congola le bité bo pesa ngambongo comme ça na pesa bino mais ayebite que batwana ba ye po ba libérer ye voilà textuellement autre qu'on va exemple il y a ba soso donc c'est à dire que beaucoup sont comme des crabes bazawana ayebi ke bato bazoluka solution pour ba libérer bango mais bango moko ba bité ke bandeko bazoluka solution pour ba libérer bango bakangami ba bona bango dalo kanzake azo senga bandeko so mbongo ba pesa ye bo pesa ka mbongo so pesa ka mbongo te ngana ko bunda te so pesa ka mbongo te na ko pesa te so pesa ka mbongo te na ko telema te nani azo bloquer nani to me tuna biso moko qui bloque qui donc on se bloque nous-mêmes parce que ntu ngangwi kele fait mayele na mutu ezate o préféré o senga mbongo na muto yo o ebike azawana pona koluka bikisa yo yo lo senga ye mbongo ye pe azana mbongo te bo sande binem bale bo comme ko ba crabe na kata panier bozo ba ko ba crabe na kata panier o kantike ozana poste pour combien de temps bako éliminer yo kalaté voilà bandeko oyo ezali ko le kanma bele ko Congo bana Kinshasa balubike ba mesana na bango na pasi. Ah, to mesana na biso na pasi yango te. To mesana na biso na pasi yango to sala ko boni to mesana o. Moto ni na mesana na pasi na mokilo. Ya kotala mawa na tele ba image moko na kati ya zando ba bisinga le papa. Zela to tito lakisa yo. Toke ndeko na telefone na kati ya zando. Ya Kinshasa na kati ya marché ndeko na zo lakisa ngai soso ba kati ya 4 parties. Soso yo na ndako na yo olamba musuba lamba sopo na mutu moko ale kutu tipe ba bwaki na bango mais na Kinshasa soso moko na marché bazo katango en 4 parties boîte ya tomate oyo concentré tomate concentré mais ba katango en de na linzanza kia ba kati linzanza ba fongole en de bate depuis quand asala banda tongo tie ko koma msu 16h 17h ba boîte wana ba kati yango eza wana botala maladie nini oyo bato ba leka mesana ba na passe donc bazo vivre na passe bazo s'empoisonner bazo attraper ba bactéries sans le savoir to mesana biso na passe yango te donc ba peuple mouton pour na bango te ba mesana yango ba mesana na singa ba mesana singa lokolo faut rien faire kotomboka ba yebite droit na bango moko ba yebite et lelo na ni ba reportage mususu président de la République tuzo benela yo papa sunga biso oh vous vos droits vous demandez auprès de quelqu'un à sunga bino oyo bien bo tomboka bon moni que non c'est pas normal bino bozo bonde la ye a ko sunga bino est-ce que vous comprenez cela ba mama ba tata na Kinshasa bo le taba ndeko na bino pour tout le monde vraiment que ba zoba ba buriki ba mouton pasi ya mboka ya yo binere wana eza ya yo bato mo bimba gangster baba bolona ba le te ya bango et yo le pe ya ye o le bonde la yako ko sunga yo o be le ba ke non tu dois j'ai droit c'est là j'ai droit c'est à moi
yo le bité na bonde la ya ko pesa ngai donc lingala wana bo sene bande ko na bino ba longo lango wa ko lo bakeno président s'il te plaît ko président papa président yakawate boko bonde la yete le belande ko ndeko boko bonde la yete c'est par la force que vous allez l'obliger c'est une obligation il doit faire pour vous ce que vous yebite to apprendre le poser chena batamayele to sakabino ba droit et vos devoirs mais comme vous yebite que côté devoir moi au salon exact parce que mon temps au pesa yo ba droit na yo alin ko pesa yo te ba droit na yo donc yo ne respectez pas tes devoirs donc ça veut dire que c'est une obligation il faut s'indigner pour revendiquer vos droits ba là que le ministre a un plaisir pour être toujours luka ndenge nyonso pour être bande ko to longo na kat na ignorance sur la sera biso kraka il faut côté yaka et voilà toujours te bino côté ya bozo swamate wana s'il vous plaît moko appliquer à moi que non c'est ton droit tu dois ça c'est ton droit tu ne peux pas commander au koko bonde la té il faut que tomboka il faut pas pesa yo droit na alimentation droit ya ba minéraux droit ya nyonso tout ce qui est au Congo là c'est à vous ce que vous yebite to benga na téléphone na ko expliquer bino pona ko yeba eloko nini ezali koloba na belé kolo Congo. Voilà, revenons là to côté la kata sujet du jour na mokolo na lelo. Na mokolo na lelo sujet na biso te na ngolo lelo quand bo monique to lobieke d'ici 5 ans eza grave boko mona ba généraux congolais te. Li kambo na loba yango il y a de cela plus de 5 ans na chaîne to ngolo boso. Na sala émission na alerta na mampinga na lobi bokeba baza ko silisa bino il y a plus de 5 ans passés lelo na ye nango lisusu pona kobisa bino yango attention angele oyo nyonso ona loba na zo répéter bino encore oyo nyonso ayebi kazana mampinga ndeko mampinga ayebake le plan ba tuti ba accélérer yango ba accélérer plan na bango ezanini plan ya extermination de tous les mampinga officiers supérieurs militaires. Les officiers supérieurs militaires, vous êtes tous concernés. C'est quoi? Yokingai yebsandeko. Yokina olobi boyko lamuka mingi ba lamuka te basila. Base bazwa pa ou kala base ba boma bango bakenda ba lea pa ou. Ba abela ki 2 jours, abela ki 3 jours, ben généraux mingi boyoka. Nzoka te eza plan moko ba en place. Ba ta plan en place comment? Avec la complicité de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut exterminer tous les autochtones au bazar na katia armée. Quoi faire? Donc, c'est-à-dire que bango basa la stratégie, batie bande kona bango ba major, ba nani, ba colonel, baza wana, baza ko jimili, baza ko tala. Batia bango ba place wana, baza ko yekola. Baza ko yekola tout autour na bino. Batouana baza koyo kola wana ba ko remplacer bino dans quelques temps parce que voilà ba nommer ba l'oublier que d'ici dans 3-5 ans ba mingi boko mona bango le souté ba ko boma bango déjà mingi ba bani ko tina bango na retraite mingi ba bani ko kena retraite ba généraux na biso d'ici dans 3-5 ans boko mona bango le souté ba officier supérieur militaire ba ko limwa bango nyonso ba ko remplacer par des touti. Voilà ce plan militaire où les Salamaki pointé va passer en action et ça plan moko d'ici 5 ans. Donc, et banda déjà, et d'ici 5 ans limite, que plan wana, il faut ekokisama. Boyokingai. Donc, plan wana, ekokisama, il faut ba généraux tout, et ça va se code 32, extermination de tous les officiers supérieurs, oyo, bazana kacharme, et ba soda oyo, ba touti baza placé bango ba remplacer baza ko poussa bango tu ko mona pas boye ba moto bo mona ngo kamwa on tous ça sur ba généralité pour to sutuka kaka to émotionnel to ko sutuka bo kanti non mais comment tu sur officier té et cause la trop tard commandement tout non support déjà na plus ou moins 60% ou 80% si je ne me trompe pas déjà na maboko ba touti 80% commandement, il y a même la biso entre les mains des toutis étrangers. Donc voilà, vous avez déjà alerté, boke banango parce que mingi bazo ki na retraite, ou bazo ko mata, bango nyonso baza étranger.
oyoki madame lobela ndeko ah papa bako lobela biso to yeba ko do kanda ba blague et voilà ba généraux bambuta na biso oyo yebi koza officier suprême militaire yebaka il est temps de faire quelque chose pour sauver la nation soko salite et kozala mawana yo lebo no betaka non mwana anga pasi awa il fallait na sala boye trop tard et le koloba anga pasa bokene ko tala kuna bo sala boye trop tard aussi ok donc ça veut dire que au rendre service dans la santé bino bato facilité batuti wana bokanise ko ba camarade na bino voici batuti lo basi ba poste na bino nyonso batuti bakomi ko dominer et malheur na bino po ezali faute na bino et voilà plan batuti et salami et en marche batiango ti d'ici ba bandi on de sikoti 5 ans limite mise en place tout il y a ba officier supérieur militaire il y a batuti il faut être déjà en place voyez yango oyoki bandeko sinale bandeko ke news ekoye uti na mosika eloko wana ya confirmation encore lelo euti mosika aujourd'hui on a légèreté bon message on a légèreté boko de la bino moko bo mona ngai déjà na 5 musala na ngai na lobeli bino yango voilà bandeko bana somme ko Congo tokei wapi tokei na mboka na biso na kati ya Nord Kivu Sud Kivu na kati ya Kivu. Nakatia Kivu, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un garçon de course de polite de tuti, azali wana sala rage, Nakatia Kivu. Nakatia Kivu, tata wana komo na inani komo na ye, Nehemi Mwilania. Nehemi Mwilania, oyo azalaki dirkab ya présidence de la République. Qu'est-ce qu'il a fait encore cet homme? Je voulais juste vous alerter. Nos amis qui sont dans les Kivu, attention, attention, femmes, hommes, jeunes, attention, cet homme est l'homme le plus dangereux. Vous savez encore, je peux vous rappeler une histoire, Oyo Motowana Bomela Bino, un général, Oyo Akufaki, na Mabele Kolo Congo, Boyebiye, Madowa Dowa, Akufaki, Motabomake, Motalivrake, Paya Kabila, Ezaraki Nani, Ezaraki Nehemi, Ouazaki directeur cabinet nae yango no monike yango na Nehemi ba propulsa ye ba tchake comme récompense azala directeur ya cabinet Kabila tika kaite moto wana général wana oyo ndeko na biso moto na Kivu moto bomaye l'homme wana et politique nambe mais avec la complicité ya Nehemi. Et alors Nehemi aujourd'hui dans le sale boulot ou azo représenter ba touti na kati ya Kivu azo sale boulot. Azo sala un sale boulot na kati ya Kivu azo alimenter ba groupe oyo nyonso ba rebelle oyo nyonso ba jeune homme lokola oyo balobi na moto tiraki une image wana oyo alobi que non nous sommes prêts pour notre autonomie ya Kivu. Nehemi qui se cache là derrière, les Allemands qui se cachent là derrière. Voilà ndenge plan na bango et salami ke bakoma na programme wana que Nehemi abani ko sala musala wana. Donc méfiez-vous de la présence de Nehemi. Donc Nehemi c'est l'assassin, c'est votre ennemi numéro 1, surtout à nos amis les Bembe. Nos amis les Bembe, là où vous êtes, attention, méfiez-vous de Nehemi. Nehemi Mwilani n'est pas votre frère. Il est Bembe, il n'est pas votre frère. Ceux qui vont dire sauvez votre peau, dites non à Nehemi Mwilani. Et il y a beaucoup plus de maman, bandeko, oyo bazali koyoka biso, oyo Nehemi a s'approché parce que nous savons qu'il a approché beaucoup de gens en leur promettant mbongo, tout ça va jouer mbongo. Mais posez-vous des questions, où vous irez avec cet argent? L'argent sale, l'argent du sang de vos frères. On vous amène. C'est comme si ton frère va bomailler, et bien tu prends ça, c'est le cœur de ton frère ou de ta sœur. Mange ça. C'est actuellement ce que vous êtes en train de faire. En acceptant la corruption venant au mains de Nehemi, donc vous acceptez le sang de vos voisins, le sang de vos enfants, le sang de vos amis. Oyo ba boma bango et pas ba tuti na katia Kivu. Vous avez compris? Voilà. Na kanisi est servi de moko na biso, surtout attention bande ko na biso ba Bembe.
nos amis Bembe n'ont pas tiré encore attention à attention, je vous ai dit, je me souviens encore que n'a passé un message on a plusieurs fois que attention avec cet homme, mais il commence toujours à nuire bandeko bazo yokate bazo monaye ami na bango. Voilà, Kabila est là parce que c'est Némi qui est en train de le faciliter et tout nyonso bazo tikala wana na mabele yekolo Congo. Voilà, dans les Nord Kivu, MONUSCO continue les massacres. MONUSCO continue les massacres dans le Nord Kivu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Nord Kivu? MONUSCO na oyo babengi ba ADF. ADF, donc c'est-à-dire que quand je dis MONUSCO, c'est les ADF. Les ADF, les faux ADF, ce sont les agents de la MONUSCO. C'est MONUSCO qui prépare ces gens-là. C'est MONUSCO qui les amène dans leurs hélicoptères pour aller massacrer les villageois, pour aller massacrer les populations civiles dans chaque village. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un bon boulot. Un bon boulot en massacrant 77 personnes, donc 77 personnes. Nakati ya Mamboka Congo ba égorgé bango ba kati bango tout 77 personnes. Imaginez-vous. Là, on n'en parle pas. C'est bien la information na France Inter ou na chaîne Mindele boye bakango. Combien déjà de morts oyo ba bomi? Ok, ba chaîne mokoté et le bino yango. Voilà. Vous êtes en train de rêver. Donc, Sud Kivu, na kata Sud Kivu, la guerre continue. La guerre continue na kata Sud Kivu. Nos amis, en tout cas, bravo l'armée nationale du peuple Congo, parce qu'on sent vraiment que vous êtes maintenant mis debout pour défendre les sols du Congo. Mais attention, attention, ne tombez pas au piège de ces gens-là qui croient que non, nous sommes abandonnés par le gouvernement de Kinshasa. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement, ce sont les occupants. Dites que nous sommes, d'ailleurs, c'est normal que vous devez être abandonnés par des occupants. Qu'est-ce que vous pensez que ce sont vos frères? Non. Les gens qui commandent, qui dirigent le gouvernement à Kinshasa, ce sont vos ennemis. Félix Tshilombo avec tout consort, ce sont vos ennemis. Ce ne sont pas le gouvernement des Congolais. Donc ce sont nos ennemis. Donc il ne faut pas s'attendre que ces gens-là pouvaient vous aider. D'ailleurs, il faut combattre pour les chasser. Il faut les chasser tout le monde. Voilà, Bande Konabiso, vraiment bravo à l'armée nationale du peuple Congo pour l'effort que vous êtes en train de faire de ces côtés-là. Et alors, Tokei Wapi, Tokei Lisusu, Nakata Kinshasa, Baoutoutros de pêche Moko, le général docteur Andy, oui, André alias Andy Mounyampara, Babomi Lisusu, depuis hier soir, le général docteur, Abomi. Donc voilà, comme je viens de vous le dire là, voilà, les généraux, Bazako Koufa, Bazako Boma Bango, petit à petit, voilà les autres amis, Akoufi, et ils oublient après 2 semaines quelqu'un d'autre. Ils oublient après 2-3 jours quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est l'extermination de tous les officiers suprêmes militaires. Vous allez, beaucoup quelque part, et tous les officiers suprêmes militaires, bah si là-haut, pour Nanini, donc on va là, vous allez vous bisoter et cause la passe. Alors, Nord Kivu en Ituri, les faux Codeco, Otolbela qui binon balé kike, il y a un gars là, où il y a qui Angleterre, bah pèse beaucoup d'argent avec sa femme pour créer Zizani, Nakatia Ituri. Alors, qu'est-ce que cet homme est en train de faire avec ses 8 complices? Ils ont mis beaucoup d'argent sur table, ils ont doublé Codeco. Codeco, et voilà, va créer Codeco. Va créer Codeco Moussoussou. Avec ces Codeco, va créer, et voilà, ils sont au secours aujourd'hui. Nani, c'est la MONUSCO. La MONUSCO est quelqu'un qui coûte na Djungu. MONUSCO a organisé une réunion na Kata Djungu avec ces faux Codeco. Pour les encourager, oui, nous sommes avec vous. Si vous voulez, nous allons vous aider pour les déplacements, tout ça, nous allons vous donner des armes. Nous voulons que vraiment il faut qu'on continue à insécuriser la région. Donc, dès qu'on continue la réunion, on a quelques populations pour dire qu'écoutez, nous sommes là pour vous sécuriser les populations. Stratégie, en place. Donc, vous sécurisez. Nous avons et infos. Voilà. Batouana, ya MONUSCO, baye wana, nzoka ba montée stratégique, ba continuer ba système na bango, ya ba massacre na ba population, voilà ba qui encourager Codeco, voilà,
bah dégâts bah bandi déjà pour ça là na région wana pour massacrer nos frères nos sœurs. Et alors quand nous lançons des messages comme ça, est-ce que la communauté internationale ou les gens qu'on appelle la justice internationale au Bengaka, la Cour pénale internationale, est-ce que tout ce que nous disons là, vous pensez qu'ils n'écoutent pas? Ils écoutent, ils s'en foutent parce que l'ONU, dans l'ONU, il y a la CPI, il y a l'ONU, il y a HR, il y a toutes ces choses-là, toutes les choses-là, c'est là-dedans. Et alors, pour Ponabango, c'est bien monter des stratégies, exterminer ce peuple. Yo, qui est concerné, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu attends pour se mettre debout? Pour dire que non, moi je n'accepterai pas à chaque fois. On donne des chiffres, si vous faites comptabiliser, il y a déjà des millions de personnes. Il y a déjà des millions de personnes où il y a bomi, nanani, MONUSCO. MONUSCO qui tue les gens. Sous couvert que ADEF. ADEF, c'est ça, que ADEF n'existe plus. ADEF est zarakate, ADEF wana ba vieux wana chez Siname. ADEF continue toujours à faire terreur. Qui sont ces ADEF? Viennent d'où? Des camps de HR. HR, c'est l'ONU. Vous, intellectuels congolais, vous pensez quoi dans cette histoire? Vous pensez quoi? Donc, ça veut dire que quand on donne des informations comme ça vous dit quoi? Et quel est votre devoir? Moi, je donne l'information, ça vient de trop loin. On prend l'information, on vous donne. Et vous devez faire quoi? Beaucoup ça, que chacun de nous doit bouger de son côté. Tu sais quoi faire au niveau international, faites-le. Au niveau des États-Unis, faites-le. S'il vous plaît, Bandeko, pour les passer dans ma voix, il y a au moins que on se vivre dans le Côte d'Ivoire au Congo, et ça, la pays, nous soutenons, Bissomoko, Bandeko, Wazako, Koufa, Moutaza, Koloba, Azate. Vos likes, s'il vous plaît, et vraiment, il y a solo to Senganabino, vos likes, et abonnez-vous massivement sur notre chaîne, vraiment, autre Senganabino Mingi, Yangoana. OMS de Bill Gates. OMS de Bill Gates aujourd'hui en difficulté. Donc, on est toujours quelque part en difficulté. Pourquoi? C'est vrai. Donald Trump a comprendre tout ce qui se passe, c'est tout ce qui s'est passé avant lui au pouvoir, avant qu'il soit là, et il a bien compris que nous, il y a une grande mafia. La théorie du complot. Donc, c'est-à-dire que Bill Gates est là, tous ces mondes, les Soros, tous ces mondes, ils sont là-dedans. Qu'est-ce qu'ils font? Et surtout Bill Gates qui est à la base de massacrer les populations du monde. Les populations du monde, Bill Gates les assassine par ces vaccins. Ces vaccins, où ils ont assassiné Batou. Alors, Donald Trump a lobby fini. A Kati, aide na OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les récoyaux que non, l'Organisation mondiale de la santé, ils allaient entre les mains maintenant de Bill Gates. Alors, à Kati. Et tout le qui va payer PLP, le but va 4 relations, ne plus avoir relation avec OMS. Mais au Congo, est-ce que le gouvernement du Congo, l'information circulée, et qu'est-ce qu'ils font? Donc, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à vous livrer. Ils sont prêts, comme au moment Tatawana, où ils ont la tête à payer, ils livraient. Ils livraient les pizzas, ils livraient les journaux, des colis. Donc aujourd'hui, il est là premier à vous livrer. Ne pensez pas qu'il va vous protéger. Il ne va pas vous garder, mais il est là en train de vous livrer. Alors c'est à nous maintenant, tu es que non, si tu comptes qu'à sérieux, que si tu habites pour le lot, Azali, Andima, lui, Aza ami à Bill Gates. Aza ami à Bill Gates, Aza ami, il y a bateau nyonso baza ko massacrer na mabele kolo Congo. Donc c'est à dire que na ba touti na ba américain baza sima ya Bill Gates, tous ces mondes sont ses amis. Donc c'est à dire que si tu es prêt à massacrer les Congolais, tu es ami à Chilombo. Et alors qu'est-ce que nous devons faire? C'est à nous de se mettre debout pour dire que non, on a compris. Arrêtez d'être fanatique, s'il vous plaît. Arrêtez de se donner dans ce isme. S'il vous plaît, Bandeko, autolobakeza on a intérêt surtout à Banana Bisso. Moto moko te na kati na bino même aux entourages à Chilombo a observé que millions au hasard qu'on soit à profiter pendant 10 ans moto moko te mais banana yo ba vivre après 10 ans il y a pas qu'on rendre mauvais service et ça peut malédiction comme le bisibino déjà que bon bon malédiction beaucoup foot en ba génération et pelé oyo e bande qu'on a bino banana bino ba ko foot yango et ça passe mingi pote bolinko yokate.
Voilà bandeko papa ma follow na mama Congo na kanisi esengé na bino ke bobelema papa Congo pe de l'autre côté ceux kozana likambo ko belela to belema poete to yebisa bandeko nini bobombela ki bango na mokona lelo. Papa ma follow mama Congo et papa Congo na kati Angleterre so kozana quelque chose à koloba maloba omboka bino to tikele bino ba numéro mibale. Bandeko pe soki bango ba pesi biso nyonso bango ba lobi bino pe bozana droit ya koloba qu'est-ce que vous pensez pour notre pays to que tous les évangiles to baka amen amen il faut contribuer aussi d'ajouter quelque chose que non moi je pense je crois il faut qu'on fait comme tout ça là ensemble pour tout réussir pour ma belle ambition et biso pour contribuer pour na to le connaître pour sauver yango. Like la vidéo s'il vous plaît et vous êtes très nombreux là, abonnez-vous sur notre chaîne. C'est la seule et l'unique chaîne sur YouTube qui vous donne de vraies informations. C'est pour cela que nous vous demandons de temps en temps de cliquer, de s'abonner, c'est gratuit. Personne ne va vous demander 1 €, c'est gratuit surtout aux nouveaux venus. Cliquez, s'abonner, cliquez à la cloche comme ça. Dès que nous commençons l'émission, parce que écho à tout moment, ce que information est, il faut que vous s'abonner et pour vérifier les assurances pour passer une information. Voilà bandeko, papa ma follow mama Congo na papa Congo. Voilà. Papa ma follow na mama Congo lo sako pa ina bino maloba omboka bino. Lo sako papa Kayela lo sako mama Congo le makelele to maeto yo kana na yo zapi il y a quelque chose qui bouge. Makelele. Pas chez moi, hein, donc c'est chez toi là-bas, c'est chez vous. Ici chez moi, il n'y a rien qui bouge. Non, non. Il y a quelque part makelele. Kanga pareil na simanayo. Allô, Mama Congo. Mama Congo. Voilà, et ça pas Mama Congo. Allez-y, papa, follow. Oui. Matondo mingi, matondo, nkembo na nzabe mpungu, matondo na mbuluzi kimbangu mama kimpa vita na bakoko nyonso. Parce que bitumba oyo eza bitumba na bango, bitumba ya molimo, bisonde tozali na ndenge tozo kolanda bango matambe na bango tozo kende. Topesi matondo mingi na bakoko nyonso, topesi nkembo na yema kwa nzabe mpungu. Ya solo papa Sayala, ba makambo ozoko pesa bandeko na biso bazo comprendre penza on dirait que toza na dimension tous bango baza na dimension on papa. Alors d'abord na ko accompagner yo na ndemo lobi makambo ya Donald Trump contre Omed. Donald Trump États-Unis azalaka donateur donc financier il y a Omed il y a na rang il y a 800 millions à l'année. Alors, ils arrivent vraiment dans la candidat monnaie contre Donald Trump. Ça ne va pas, Mama Congo, appareil non makelele. Allez-y, pas ma follow. Oui, donc ça sous-entend que ce sont les Allemands qui sont les tracteurs. Alors, Allemagne a un candidat na Donald Trump, pourquoi aboyi pour financer Omed. Ça c'est ndenge na batisi ndenge olobi makambo ya nani ya Omed. Point tozana nango eza makambo olobi pe Chilombo. Chilombo nde il fallait pas aya. Peut-être dimension bitumba oyo emirati eza na angle mususu. Mais du fait qu'aye alors bato bakomi kosepela lokola koma bon frère bon frère ya Nzita o bobengi ambassadeur américain abala muluga donc Chilombo akota na distraction pour te dire quoi moto bozo benga Ivan Glasenberg c'est un tchèque américain c'est lui le patron de Glencore donc il a anticipé, boum, il y a un marché, il y a ma voiture électrique, c'est-à-dire, marché est redoublé, a doublé le marché sur le plan mondial, parce que cobalt, dans le cuivre à Congo, et ça, à ciel ouvert, maintenant, concurrent naïe,
azo pointé c'est les Chinois. Yangoana, chez le moto évité, azo tia mboka oyo wapi. Po bitumba oyo, ezali kaka po ba effacer biso bango bazwa oyo balingi kozwa. Glencore alobi nini? Patron ya Glencore, Evan Glassenberg. Alobi donc azali contre arriver sur le marché chinois en Afrique. Bayoko tia bango perte moyen ba avancer mingi ezali. Donc après na Tesla oyo ya sala ba voiture aux États-Unis, bangonde bazoko faire monter au tia prix ya ba minéraux ba taxer au plus haut, c'est-à-dire prix ya ba minéraux ezomata. Chilomo avec loi. Alors ezali tolo baker on yon saison pour l'État, c'est-à-dire yende ayoko kiamu so perte moyen pour tout monde habituma au président exact. Alors yami malé wana ya Glencore wana makamu ya ba minéraux tant ba minéraux zo biba biso tozo kufa bango bazo sebela personne olobi makamu ya ba cour pénal international olobi makamu wana bango kuna bazate bango kuru wana ezalaka tango biso tozalaka kobanga bango lokola siko tokomi na bitumba ba institution wana commence à renouveler bango lisusu te ezalaka lisusu te parce que biso mpe totelemi en tout cas il fallait peut-être un moment oyo bakoko bayebaki bien que à un moment donné 2020 bakoko na biso bakoya nsima bakoya kotelema. Imaginez-vous il y a 40 ans derrière nous qui pouvaient s'élever. C'est pour dire que totie bango face à face bitumba na biso ezana bazoba o bodobe en mineri et surtout l'Allemagne. Na surtout l'Allemagne pourquoi bandeko na biso ya active. Bani ko sate l'Allemagne a pleuré ici. Allemagne ezalaka balkanisé na 45. Allemagne a leli bango bazongi bakobi unifié nde biso ba balkanisé biso. Alors bino bandeko na biso active. Je vous dis encore, c'est l'église catholique, c'est les Caritas allemandes, on est basala ba ONG, belé, dans la société civile. Moi, je me demande, à l'époque, il y a Mobutu, et là, il y a tellement de société civile, il y a pas en route. Tellement de société civile, il y a mal, pour pas qu'on s'habille sur la ville, et puis, ils ont initiative globalement. Il y a mis c'est pour dire que tu n'as pas contrôlé, et là, de côté, la frontière nyonso eza nango olele toloki na côté ya Chikapa na localité ya Kabwakala à 150 km ya sud ya Chikapa ba militaire angolais ba kotaki ba koti ba dépasser frontière ba koti na kati ba bandi ko menacer ba mama bazalaki na bilanga. Tango ba militaire ya Congo na éviter chite FARDC ce qui va tout en ou bien ba congolais na éviter mais ba lobby l'armée congolaise donc ba militaire congolais ba repousser bango ba betani masasi angolais moko azoki et puis ba saisir deux manduki ya angolais AK 47 ezalaki saisi. Et puis, les militaires angolais avancent juste au-delà de la frontière, jusqu'à ce que, pas menacé par maman Nabiso Bazaraki Nagan, pardon, Nabilanga. Voilà la situation que nous vivons. Voilà la situation qui nous a même la biso. Et tout le commis de tous côtés. Yango, tout mis de tous à la vraiment ferme. Tous à la ferme. Parce que Mango Marubaki, il faudra tout comme ça va à un moment donné pour qu'il y ait une situation pour nous contrôler des classes comme vous n'êtes plus à mesure de diriger votre pays alors bon Kabwana votre montage joyeux mais vous avez sauté parce que l'Allemagne a pleuré ici à cause de la balkanisation de la quarantaine Paris va Kabaka Allemagne c'est toujours l'Allemagne qui a pleuré. Ce qu'on Allemagne les a unifiés et c'est la même Allemagne alors que ça le Congo est pendant. Mais à l'Ouvaka,
likaba alia makala me mino eyindaka mokolo wana te mais biso na balma bato bibale c'est l'Allemagne et le Vatican sont nos ennemis jurés jusqu'à la mort wana ngo papa Sayela je pense que ndamu nazalaki nango ya kopesa yango wana na kombo ya mvulusi kombo ya mama Kimpa Vita bakoko mvulusi Kimbangu na Johnson Maluba endeta matondo papa mafolo ya solo eke ya solo papa mafolo na bi ya solo balma lelo bazwa parc ya Virunga ya biso ba créer apartheid na kati ya parc ya Virunga il y a des liens na kati ya parc ya Virunga que Congolo ko cha makolo te na Ruwenzo est-ce que bino moko bandeko est-ce que ça normal na mabele na biso na ba montagne na biso que bino mo ba congolais boko cha lokolo kuna te côté kuna boyebi loko ba salaka te et le ka kuna boyebi te eza balma mes chers amis est-ce que toujours raisonner est-ce que toujours battu est-ce que toujours raisonner makambo yo ezo salama na Congo ils ont dirait rêve moko dirait bandoto mais c'est une réalité quand tu expliques à quelqu'un non est-ce que c'est vrai mingi ba tourne c'est vrai c'est une réalité mais comment dirait film et comment dirait film ou bien activité aux salama que les cas ya na 14e siècle ou na 7e siècle que non tu vas mettre la ngoma solo nzokate ils ont passé na 21e siècle. Dans le 21e siècle, nous sommes dominés par les étrangers. Les Allemands sont propriétaires. Il y a pétrole, il y a or, il y a mine, et voilà, nous sommes là. Non, c'est un normal. Est-ce que vous pouvez, vous, yot Congolais ou en Chine, quelque part dans la Bélimoro, dans la Chine ou en Allemagne, dans quelque part, non, biso ba Congolais, toujours partir comme il y a biso. Imagine vous ça. Mes chers amis, tout raisonner s'il vous plaît, tout comment battre. Tout comment battre, tout le battre que non, trop c'est trop, il faut se mettre debout. Merci. Mama Congo, Malobombo Kayo. Allô, Mama Congo. Losako, Papa Sayala, Losako, Papa Mafolo, Losako, Banekonyonso, Bazola Nabiso, Napoko Alelo. Nabasango, Tomemeli Bino, Napoko Alelo, Tokopanda Biso Nyonso, Nakoloka, Toyoka Biso Nyonso, que Basalaki autopsie, ya juge Nabiso, Oyo Akufaki Kunana. Kinshasa d'une manière assez brusque. Autopsie naie et salamaki, mais bizarrement, nanou bimisi résultat qui passe par ça résultat. Mais tout le monde a qui kota qui les sous lelo basalaki basalaki concertation, il y a magistrat basangana qui na ba hiérarchie na bango pona koluka façon nini ya ko annoncer yango na peuple. Alors selon analyse na biso et puis selon moi information tozwi en tout cas tous s'attendre que bakoyela biso vraiment la vérité, à savoir que azalaki empoisonné. Parce que Sangani na sujet na biso yo ya mi parler que Chilombo tout le monde qui Chilombo ya qui devant troupeau na koloba que poison exalté la présidence alors que biso to solo la kieza na bandeko ndeko moko oyo akufaki ye moko a to solo la kana na téléphone ya confirmer ka biso que poison ezalaki donc asalaki yango ezalaki neti testament na ye avant akufa azalaki juste pour annoncer que vraiment ye akufi na poison azokufa na poison azokufa na coronavirus te. Alors tomonaki Chilombo comme basi basomba ye nayebi te parce que moto azo agir ndenge wana toyebi te soki aza en manigance na bango parce que soki ayebi eloko te. Pourquoi kolonzoto oyo vraiment bazo vivre makambo yango bazoloba que
ye azoya pona ko balusa makambo alobaki poisson kuna ezali. Donc soki balondenge balobaka qui se sont piqués connaît l'affaire. Soki azo nier ce qui est une évidence parce que eza vraiment une évidence non eza normal te bato bakoki kokufa ndenge wana. C'est vrai que bapoison mosusu wana ezoya na basymptôme moko na bacoronavirus mais bandeko wana oyo bazokufa la majorité bafamille na bango baza kolobaka eza coronavirus te eza poison. Donc peuple congolais pour se lever, pour se laisser emballer na mensonge wana oyo ya Chilombo et mensonge oyo bakoriske kokosa biso na nsima autopsie parce que bango soki bapesi baresultat que eza poison bakoriske une chose esala en contradiction un peu na oyo Chilombo anonsaki bato. Alors toyebi ndenge wana bafonctionnaka toujours na lokuta. Et puis il y a aussi une chose boye bato bazobanga parce que peuple congolais ndenge bamonaki déjà ndenge peuple a télémaki la fois passée juste une annonce. Il y a juge dans au peuple bana bandal bakaki que juge a Koufi ndenge peuple a télémaki. Il y a aussi une chose bazobanga pour téléma. Il y a peuple la façon na bango bako annoncer donc bako peut-être pour retarder nouvelle ango qu'on a pas du moyen à kokikisa na le peuple comme ça ndenge ba annoncer tout ça qui peut-être ba annoncer ango vraiment lobby ndenge to lundi ndenge ba lobby parce que ba peut ça ngo lundi. Ceux qui va passer un mot aussi vite, peut-être qu'on verra vraiment la vérité. Ou alors peut-être ça une façon, il y a, comment dire, il y a une opposition, n'a pas Chilombo à l'ouïe. Donc, nous avons la caca, mission a dit sur les airs au Fouama, pour bander qu'on a dit sur la Kinshasa, nous avons lancé toujours alerte poison, Batouana, la présidence, parce que pour l'émission, tout le monde qui va il y a président misusu bamonyoso bapesaki baare maladie alors comme bamoni ke bato kote wana basi bacomprendre tomoni basokaki bakendaki kote mosusu na kote ya bandeko na biso bamagistrat alors peuple lokola mpe esali baalerte tosali baalerte mingi tokomona bango bakoluka kokweya kote mosusu donc baza bato batambolaka toujours basimba miso na biso eza kofungama tosi tozwi ba antipoison na biso na tozwi ba antipoison na biso na batest na biso ya poison alors miso na biso eza ya kofungama tozozelaka. Merci papa. Voilà matondo mingi bandeko bana some ekolo kongo na kanisi au moment tolakisaki bino ezalaki le général oyo na kombo ya Andi oyo babomi wana tomoni molongo ya bana wana soki plus de 5 batikali ba orphelin toyebi te na kanisi kombo wana ya Munia Mpara na kanisi sirme fo ezala kombo ya Kasai et alors soki otali bana wana ebele wana ba jeune fille wana mawa mingi mpona bango batikali ba orphelin pona nini parce que azaki médecin sûrement que eza lié na ba dossier d'empoisonnement et voilà yango wana babomi ye na mawa ake. Voilà tokei na actualité na biso. Voilà Félix papa lobaki okanga kabila rwandais papa na ye mo akanga ki kabila rwandais te to ko mona ke ba jeune bazali ya kotomboka de partout mais to ningi to loba to expliquer ba jeune. Vous savez que jeune ba jeune kakate ba maman ba tata bilenge bino nyonso. Vous savez que vous avez un pouvoir.
sur Félix, sur Hippolyte Kanambe. Est-ce que vous savez cela que vous avez un pouvoir sur Bango? Et vous êtes capable de destituer au Parlement en unité. Parce que vous avez une force plus forte qu'une bombe atomique. Vous voyez bien, que vous avez une force quand même bombe atomique. Et alors, mais comment? Vous voyez que Belé et Kouya gouvernement Kouya pour la population. Tu sais ce qu'on a Pologne, nana benganaki population. Bamboke Belé na Tunisie, nana quoi ce gouvernement population. Mais vous avez quoi dans vos têtes? Vous pensez quoi dans vos têtes? Naza komona baza kolela na mona bande ko baza kolela no vie boyete ngana funa teka basoso bandamu ndambo boye pona boko bana pona futa bana minerva la classe aux hôtels mais ces gens-là ne réfléchissent pas. Mes chers amis, bon réfléchir. Bande ko ba numéro mi balé zale ko fongoma wana boye ba numéro na biso 0032 465 883 052 ou l'autre numéro 0032 466 110 192. Voilà, nos deux numéros sont là. Olingo benga pour participer à l'émission. Papa Congo nakanisi ere yango yoko benga moi 5 minutes na yo pour to koma na suka oyoko benga. Tango yango toza encore na 15 minutes pour tout le monde. Alors pas lingo passer pour participer à l'émission a benga pour appeler sa biso o nini a penser ko contribuer pour aloba nini a kokoloba. Vraiment bandeko bana sommet que le Congo ne se laissons pas faire. S'il vous plaît, bana maman. Pour et comme na excès wana ata kizengi ako supporter ngote. Pas surtout comme na wana Congo, pas sur ba Congolais bazo mona surtout ba maman o baza na kati ko Congo. Pas sur bazo mona et ça insupportable. Pays peuple moko te a pays moko ako le que oui, c'est encore supportable. Non, et ça et l'équipe même niveau ya pasi au mutako supporter. Alors on décolle ça que panayo. Oui, le sako mbota. Vraiment epé ça un souci. Na éviter bato oyo bande ko na biso bazalo baba elisa biso ndenge. Na koma ennemi ya culture Tshisekedi atiki. Mais bande ko na venir bazo sala. Bato soki bazo yemba bongo bazela kaka kamera ya pena ye. Soki kamera ye soki aye koleka bandi kotala kamera wana kuba mona ye ya lobi culture wana est-ce que bato bazwa tamba siri. Bon, tout ça la moyen ya ko indiquer bato culture laisser partir Tshisekedi. Ya ko comme animatrice yo muto zana kanga ozana passion zolela me okomi animatrice oyemba kozobi na selo Mobutu après ce bino zoina ndako basali nini tout ça la ke lokote etant oyo bato siko koyemba soki papa ngo aloba asala nini ebongo bango bayemba papa alobaki voilà eloko ezali bato bazo comprendre kaka te bato bazali na malade na mutu malade ya 32 ans ya Mobutu na Tshisekedi eza na bato toujours il faut kosala makambo mosusu bato bazali eza pasi bayebisinga kutu na lemba avant-hier eza na pasteur ateki pasteur moko boye bembe moko ya pasteur ekufaki pasteur wana ateki yango mpe alors bafamille ya ebembe wana babimisaki mobulu donc lisolo wana eleki na kati ya Kinshasa paraît-il balekisaki yango mpe après bakende kobenga nemba akendeki asali bareportage voilà makambo ezoleka na kino mais vraiment tozali na problème na population na biso ya mibale nalingi naloba émission osalaki na moi ya bandeko bato ozali kobenga bandeko soki badepute soki nayebi te bato yango nani atiaka bango alobi nani aza représentant ya région tel nani atiaka bango soki balekisi yo na occupation na bango batie place wana akomi représentant ebiloko wana mingi ezoyaka na bakule wana mpe bato oyo nayebi te soki diambe ezali soki nini bato oyo bazali koloba mpona oyo soki bakoma soki indépendant soki nini baprovince na baterme na bango wana bazoutilize mais papa oyo ya mutu ya bazaire wana na bundu ya Congo oyo akota nano mais babengana ye nano no bafikaka ye awa ayaki awa akomaboma meme na baradio awo ya bundu ya Congo ezalaki awa nga nayebi bato ya bundu ya Congo mingi bayebi ete balingaka ete babengai deja infiltré
Mbuta sita. Mbuta sita. Mbuta ane. Wewe mbuta ane. Alors, mfika uti wapi? Asa ina histoire musika. Uta ide pesa. Na yebi na mnafanya na bango mingi hawa. Donc, na mtu ya kivuana. Est-ce que bango est-ce que boyebi bamonano? Boyebi c'est ça le problème. Problème to yebi sa ndeko na biso za la vigila. Ngala yebi sa kabino osolola oto lo bakaya ba mingi bazoka biso ça va ezali bien. Mais mutu na mutu na ndako na yo na place na yo. Ozwa conscience solola na bandeko na yo propre. Ya famille na yo. Voilà ndenge tokoyi kokende. Soki tolandi makambo bato baza mobulu baza moyende. Voilà likambo nazali nango ezali pasi me bandeko batika culture selon Tshisekedi. Ya koyemba après ozongi na ndako. Olobi tokende kobunda. Oyembi ozongi na ndako bokufi. Bozongi kuna bango bakufi bamoni bango te. Babi tokende kobunda mais résultat ezalaka te. Je crois qu'il faut tout stopper babiloko wana. Mato, merci. Voilà bandeko ezali ya pasi me biso beto ko lâcheté pour la Congo batata ba mama tolo ba ke to ko lâcheté ngai na yo tolo ba to ko lâcher Congo la biso te tozo ko bunda tina suka. Donc c'est à dire que un jour de plus yo metuna yo moko o salini o salini lobby o salini lelo o salini ne peut être bandeko ba lamuka s'il vous plaît to s'organiser. Tous organiser na ko benga bandeko ya ko oblige bango ke ba telema po ba mingi ba lwa ke non tika fa nanga ba beta masasi baza ko kufa ko leka même masasi bato baza ko kufa ko leka même que bato bitumbe bimi na mboka alors pona ko ba ke non alors je préfère te telema biso nyoso ce que ba bon biso nyoso bana moko parce que mindele baza kuna na mboka wana be étranger baza na mboka wana et be étranger wana baza na peu bazo seka bali c'est confranche. Oui, mondele ou étranger nyonso ou ya uta na Congo ou à vendre na Congo à quoi respecter noir msoute. Ils ont difficile même aller aux États-Unis pour na ke abeta les solo pas comparer ba noir américain na ba biso zo mona ke non pas ou déjà kuna mon peuple moko mobololé mobobe kolega peuple congolais zate. Alors, azo considéré que maman soit au Kenya, ba mingi ba sala berero wana a Kenya na Nigeria, alingo mene ken ba comportement ou a ute ke na Congo, a ke kuna ba bomi pour à confondre. Non. Voilà pour un ba zo confondre pas le monde que peuple a bololé le kolabiso azati. Mais alors te changer s'il vous plaît. Alors on décolle ça que pas na kacha Angleterre. Ah, bonjour papa Sayela. Lo sa comment? Merci mingi ne na zio lelo mbala liboso pe na benga na lingai kala na commenter ndenge bato nyonso baza ko commenter po eza mboka na biso zobanda na mboka bapaya toyeba souci na biso un jour tozonga na mboka na biso c'est ça mais nde ba mentalité o likambo tozo ba mentalité ya bana o baza na mboka na biso nde eza mawa mingi po na mona mingi na sololaka na bango ozomona mutu azoyeba na ye droit na ye te azoyeba devoir na ye te azoyeba nini te akoki korevendique eloko nini akoki kosala mpo na mboka na ye omona pozala bango bakestion toza na groupe meme ya famille na otuna bo likambo boye ndenge okoki kosala ndenge nini bokoki kosala mpo na mboka mais ozomona mutu akopesa o ide malonga aza te mutu moko akopesa o ide malonga eza Sont les ignorants. nalobi me biso tovandi na bamboko tosi toyebi vérité eza na mboka oyo donc soki tovandi na mboka na biso tokozala bien napesaki kaka exemple moko moni ndenge bamédecin oyo Macron apesi bamédecin mbongo aproposaki bango nano mbongo balobiki baboyi mbongo wana bango balingi ke condition ezala bien olieki bazwa mbongo natuna ngo na bandeko na ngai ata motu moko apesaka réponse malamu te mpo nango bamona ike malamu motu bazwa mbongo ngai wana likambo na lelo okoki kokorompre yo bapesi mwa bamieti wana ozwi yango olele lolobi okufi na onzala après lobi bamisu kolela ozomona te vraiment ke bino moko lelo soki oyebi ke mboka na yo ezali mboka moko eza na mbongo bato wana nyonso baye lelo na babote baye soki bandenge nini bakomi bamillionnaire yo na mwa moke yo lelo ozo korevendike droit na yo osali de telle façon ke bato wana bazala ta na crédibilité moko na mboka na yo te bokumisaka bango te bobetela bango maboko te kolingaka kolela grand prêtre po bapesaka bino bamiete osi lota bamiete wana bazopesa yo
yo moko ki kozala nango mpo komi na mbongo ebele mpe yo ozo aide bafamille na yo. Et puis mbongo na yo moko, mbongo na yo moko bapriva yo yango ekoma na maboko na bango, mbongo na yo moko. Voilà. Mbongo na yo moko. Donc jamais bazalaka te na idée ke baseleve bakendeka bakekumisaka motu mpo apesi yo mwa un cas oko lelo okozala mpe na patron moko bosala na ye aza baso moko elingaka yo alingi na ye yo te azo utilize nde yo. Vraiment eza mawa mingi sepelaka mingi na mosala nosalaka eza biso nyonso tozomekaka na ndenge nyonso tokoka koeveye bango soki balandaka nazalaka moso mwana si mwa video mwa parti moke kaka na enregistre na tindi kaka bavideo na biso nyonso tute eloko elekaka bilai ok mais na mwa moke moke tozosolana mais po bazwaka mayele vraiment moi intervention nanga ezalaki kaka yango wana merci mingi. Merci maman Matondo. Voilà bandeko to décourager te to ikampi kona musala moto sala to lukato défendre bandeko na biso parce que bazana kata bobungi bandeko wana boyebi ke loko nini arrivé la bango bandeko bele bayeba te na rappeler bien encore boyebi ke ba détruisa éducation base. La base dans toute chose c'est l'éducation. L'éducation classe ya malonga et kota Congo ezate. L'école primaire déjà bazoka prendre mutu la corruption. L'école maternelle moi la classe bazoye azoza na maître école maternelle ça moi la classe que non tu dois demander l'argent à ta mère hein. Il faut le payer la mbongo. Moi na zeba ke mbongo wana que le personne peut se maître madame mbongo te lobina kota classe te. Déjà ben cliquer corruption ko bana maternelle. Mais awa bamboke bele mwana maternel ayeba ka mbongo te ayebite ke maman na futa ka mbongo ba personnalité mbongo ke no pesa madame a comme l'école primaire ndenge moko. Et alors enseignement exact malonga secondaire ko ba kutute humanité oh mawa mingi et comme wana na ba loge koti na kati ba formation ba koti na kati ba école nyoso secondaire école universitaire ba côté na kati na ba supérieur ba nous prendre parce que non tu as la facilité nous savons moi je vais te faciliter tu vas commencer à réussir ta vie tu vas être premier de l'école ba pécier facilité et alors ba messana nango et boma bango déjà ba combat ignorant ba yebi sens ya vité voilà il faut te sauver bango il faut te sauver ndeko na biso le bela peut que non ce n'est pas de ta faute malgré tu me dis que tu es licencié. Tu es docteur en droit, mais il n'y a rien. Déchire tes papiers académiques là. Bois yango. Mais écoute ce que je te dis. Au panique au théâtre. Au monde dit, moi je pensais que mon frère là c'était licencié. Il a la connaissance. Nous avons la connaissance. Il a la connaissance de mon se dire, baza formaté. Alors qu'on a un robot. Robot, va passer un programme dans tout. Avec on récité. J'ai suivi, pardon, de Konaline. Un instant, na la naki interview mutu moko kuna magistrat ajo ko bimisa ba tuni na télévision. Dis-moi pour cette histoire de Jacques Mamba Bakangi. Mais je vous assure, alobi azali avocat. Mais na possibilité moi je suis en Europe, mais na comprendre rien. Il parle en français, mais na comprendre rien. Il utilise des gros mots sur gros mots. D'après un étudiant de gros mots, parce qu'il s'adresse dans les médias. Alors s'adresser dans le public, il faut comprendre. Mais alors utiliser un mot, le public, la population, donc au moins niveau ignorance. Donc à la zoba. À Kanissa parce qu'il doit utiliser un gros mot. Mais gros mot, il faut qu'on ait une explication dictionnaire pour expliquer ce que tu as appris à l'école. Mais bâti soit ba magiste ba avocat ba kota cour ya droité pour ba gros mots wana donc on a presse mais tu utilises des gros mots que tu as appris à l'école. Voilà niveau ya bat donc c'est à dire que c'est à nous maintenant de leur apprendre bon ça complexer na bato tu sont d'habitude que non ngala za docteur na za ingénieur na za bo TTT tout naïe de quoi tu es capable de te défendre au moins na ko calé. Voilà, papa, le socle panayo nakati ya France. Oui, le sako papa sayala ya ko merci à kopesanga liloba donc ngana lobelaka likambo ya oyo lobelaki na moi makambo ya balkaniza oyo ba terme baza ko utiliser autonomie
ou bien na bato ya Congo central bazo ko benga yango fédéralisme. Na nakanisi nakanisi maloba oyo ya lopoto oyo tokotisa na lingala yango mteposaka biso. Et puis ceux qui natali ba émission elekaka bamboka na biso neti oyo babenga bulu yeke wana ozomona ke mutu bakotuna elika moko boye elingi oloba nini mara moko donc ye aza kolimola ngo kaka na lingala yango mpenza moto esalaka ke tozocomprendre makambo te parce que ndenge soki tozwi mboka na biso wana bakabola yango na baparti tokoki kobenga ngo fédéralisme te tokoki kobenga yango fédéralisme te wana tokobenga yango na lopoto tokobenga yango division bien scission. Fédéralisme ndenge olobelaki yango soki par exemple tozongaki royaume wana après toloki ke bakongo nani oyo Angola Congo Kinshasa obengi Congo Brazza Congo Gabon ezalake na nini ndenge ya créer fédéralisme. Voilà. Obenga yango fédéralisme. Mais oyo ezali ke mboka moko kaka bozwa eteni moko bokobenga yango fédéralisme ya ndenge nini wana ezali division wana ezali système balkanisation. Donc bazali kaka ndeko sita soki sita ye moko kaka te baza mwa ebele na Facebook tozomonaka bango baza ebele baza komatisa makambo wana mais biso mpe tokokota na Facebook tobana koloba non au fédéralisme, non à la balkanisation, non à l'autonomie. Et ça bongo te bongo sikoyo mboka soki tozalaki nanu bomoko kimia ezalaki na mboka na biso na Congo balingi basenga fédéralisme ngo sikoyo awa tozobunda tobala na biso sikoyo na soko mituna tobala na baregion nyonso ebongo sikoyo ntango bakosala fédéralisme yango bakosala ndenge nini donc soko outaki na Congo central na Bandundu soko outaki nini ozonga bile ndenge nini wana ale tobenga oka nini bana mboka moko matondo papa muna kosa biso te donc lokola batie biso de potopoto tozokobunda poto bima na nini wana ale tozomona te on dirait bato balembi lokola tolembi mongo de tosala tokabola ngo kaboye ndenge kaka olobaki na moi soki tokabwani eteni moko soki matondo ndeko 5 minutes ezaka 2 minutes matondo merci mingi matondo. Ok, merci. Ok. Voilà bandeko 2 minutes s'il vous plaît pour te bamsusu bandeko toza d'être ereke musika papa malobo mboka yo na kata Italie. Ok. Ok, lusako papa Sayala. Nalingi na bakisaka kaboye. To comprendre yango que mondele o nyosa kumi kosala ezali kaka bapotopoto. Parce que aza susu na eloko ya kosala te na ntango baza kotourne kokende kozwa bafaible bazo baatraite na bango ezolakisa mpe ke ye moko aza koconvaincre lisusu te ye moko aza susu kokroire na puissance na ye te na force na ye te esika oyo bandeko na biso fo bacomprendre ke sikoyo esengeli biso totelema tolongola complexe totelemela bango parce que bazokoka lisusu eloko moko te baza kopotana donc solution yango wana kaka ezali kaka toluka tolamusa peuple puisque peuple il faut comprendre que président de la république lokola Kabila na ntango ayaka awa na ntango azwi pouvoir Kabila ekoloba ke alobaka mingi te azali timide mais tala Kabila yango ndenge transformé lelo mais tomoni ndenge ase développé azalaki meme moko boye mabomaka criminel mais ase transformé lelo akomi tokobenga ye nani nyonso wana mpona nini mpona peuple nazongiselilo maloba papa Sayala ya solo ezali mpona peuple ezali mpona population na biso yango baza koyeba te baza koyeba na bango eloko te donc baza na kati ya bobungi oto baka l'ignorance na kati ya bobungi azoyeba lisusu badroit na ye te comme oyeba droit na yo te obeba otuna moninga est-ce que nazali nazo mérité
na nyoko makaboye. Est-ce qu'il faut ngana lelaka pour être il faut ngana lelaka pour être ngana zwaka na zobo na lia il faut na lela pour être na zwa quelque chose na tango toza koyeba yango te nde wana eza na bobungi mais moto na kata mokili t'expliquera bien mes colonions na kata chaîne na biso to pesa kamayele tolobaka ke moto aza na droit ya mabele na ye biso nyonso to na ba droit mais droit na yo nani a priva yo yango luka oyeba alors ndeko lo soke pa na yo oui lo sako ndeko pa na Hollande ouais moto na biso papa sayela moto na ndeko nyonso bali na biso papa sayela ndeko moto ko le alekio alima kambo ya moto ya makasi alobi ete moni ba minoko biso to lobaka oyo ba français ba anglais na minoko nyonso taka le lokola démocratie et ça ba minoko na biso te to yebi sika ba bana uta te to yebi sina na yango penza te to ba ebele a politique parce que ba nini donc tant toujours ba keno ki bozalia so na biso makambo mosusu na biso fo tolanda kotala yango na minoko na biso moko nazomona mpona mosusu mpona movoya ya moto ya papa sayala to eza la vie pour la mort pasi kaka bana biso bazali komona nga mpenza nalelaka mbala mingi ntango aza komona ngai mai na miso désespéré nini nasala te nazokolela mais nazoluka basolution na biso mpona ngai solution na biso ezali kimbangu alors likambo nini na basiko yango kimbangu solution na biso sikoyo kimbangu Lingongo oyo benga bakimbangisi lingongo bakimbango kuna na distraction te naka kana punda la moko merci maton kuna na kama kwa benga isika moko mozole ba bakeno nzoto ya kimbango eza kuna bla 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 mais nga penza na motema na ngai na ndimite nzoto ya kimbango eza kuna donc c'est na biso ezali wana kimbango asekwa kimbango akufa te nzoto wana ezali ekomona na problème ndele basala biso wana kongo totelema tokende na nkamba wana tomisa nzoto wana serke wana totala mpenza soki wana eza kimbangu wana tokoyebaki kimbangu mpenza asekwaki akufa te miso na biso kofungwama totikama seki bana kongo tokongela mpona mboka na biso bakosa biso te donc kimbangu solution na biso mais totikama na kimbangu yango mindele bakota na nkamba bakota na église kimbangiste église de Jésus-Christ la terre personne envoyé spécial Jésus-Christ qui sont kimbangu non c'est faux ingeta Ubisana na kanda makasi misanga tukapona Kongo ingeta merci basala matondo to bisa binoke na kanisi ndeko ya solo za na kanda eza solution teke toke na nkamba teno bimisa soki keko soki nini bachakuna te solution ke biso ngana yo tolobake l'église la religion ezali opium du peuple soko tyango na motu yebaka ke ba religion nyonso ba yela biso ezali pona ko endormir biso pona ko lettre biso po et là vous allez comprendre que ezali okuta donc kuna tocha donc yo no batsantsela rien kutu poso ko bengo considérer to ngo tala wono petit valeur te ko kende kutu te ko tuna pe kutu te loba bwaka yango soki zeraki yango nde kabila ko taba aner na kata nkamba te nde ko akokota kuna ta ko pusa na te Pokimbangu ako permettre teke benemi wa bomi ba be na Congo o ba bomi na kata ba Congo o bomi na kata est o bomi na bandundu na Équateur na kwentu elelo azalaka mina biloko yepe bofani ne kiti moko ndoki eza incroyable kimbangu ko ndima ngo jamais wana na tibino ke ngana mo pona me na mo tinda me kimbangu na lobi ngana zo nazawa en personne nzamba lobi lobela bandeko na yo azakuna te bokota na ba doute kututé ça ne sert à rien que tu as ba doute lobake ezalaka kuna te ezala rien à voir biso to belaka kimbangu na kimbangiste te bato belaka kimbangu bato kimbangiste te donc bobosa na ngo mingi basaka mo confusion wana na kimbangu na kimbangiste on a rien à voir avec kimbangiste nous sommes des vrais banabilaka ya oyo penza ya mfuluzi kimbangu tozana makambu rien à voir avec l'église kimbangiste merci la bino. Voilà bande ko bana some ko kogo to yaka wana poete ya solo so to lobi ke to ba ponami to le ba tindami oyo nzambe alobi belela bikisa bande ko na yo oyo kingai oye okubika oyo kingai olanda kabiso
okobika soko lobi ke te moto wana alobaka soki nini a papa mama okozwa ndenge nowe na epoke na ye bandimelaki ete okokwea kaka na libulu wana. Alors papa le sako epai na mwana bomboka oui le sako pendant 2 minutes. Oui. Alors, papa Sala, bonjour. Hein. Donc, na likamwana bakisa likamwa boyi na ndiko na biso alubi wana. Kuma kamwetali papa Kimbangu. Pour alubi na makambo ya mboka na biso ya Kongo. Papa toyoka na bien biso bana Kongo. Na sens ndi nazo belango. Makambo oyo ezolekana na Congo o division o boyi o lelo oyo ne bazo bakabula mboka o basala bufu pe balango botala prophétie nyonso oyo ezoya fo esalema bakokota bakosala nyonso bani basala bakokoma na suka pas ba diviser mboka bakoma même bakotika na kodiviser na mboka te bakokota papa dans 2 ans une année bozo réponse soit Maria professeur Kimbangu de Salema na 2021 bakokota il faut dans la question moko tout le congolais nyonso za vrai congolais et pas ba mwana na ba Congo guerre salama banda mokile banda wa ba monela ngo et salema te so ba yebi histoire ba pudi so ba yebi ngo do bakokota ta bakokota ko sila bango yango wana eza porte papa famole bango bakota mais basala arche bazama ngo ba yeko sila dans une année papa de 2021 tokoma katikati na mote papa oluka komoana bango to bazo sila lokola dan ne ba obeta dan bazo sila ba pion zo sila bango mbongo wana ba ne ba olila mote bako sisa ba famille na bango ngeni bazawa na prophétie ya papa Kimbangu fo esalema professeur comme ça ils salema bazo kota même le kolokuna on bazui est bazui botile le bazui mokani mais bazala wana bazo kota baena liwa 2021 ekosila bakosila bango bakosila papa Kongo bakotiko kuzwa moti bakotiko kabula moti bakotiko kabula Kongo te za prophétie so bila bongo te en tout cas nzamba kosi parce que Kimbangu azanzambe oya lobe ko salema raisonnement na biso c'est ndenge moko na nzambe te to zo kanisa c'est ndenge moko te parce que biso to kanisaka non ça yuma ça bien sûr mais attention dans la histoire à Congo et c'est la histoire moko te dans le monde parce que Congo ça comme nzambe ya moko a Congo akotika kaka été jamais mato jamais akotika ba on doit raisonner ya mote ko salema papa tala bien raisonnement ya nzambe akanisaka journée moko na nzambe za na 1000 tegala journée moko biso bato mokili tona combien le papa de côté ko salema na Congo tozo récupérer 2021 to koma mete bokoyoka ingeta lobi wana bana bilaka bango wana nde babanga ka papa Kimbangu bango basala papa Kimbangu na l'église wana te bana bilaka bonami bango wana papa d'ici là tu peux continuer merci papa merci matondo ya solo bana bilaka bosala na confusion te bana bilaka to bela kabino yo soki molimo yeli oke oza mwana bilaka ko hésiter te ko banga te. Toi, Sira Kabino, mes chers amis, n'ayez pas peur. Kobanga te pote, kobanga nde ya mwana ne diabulu, akota na siba kobanga, abali kobangi sayo. Kobanga ne mute bomaka. Bozoka nga kobanga e bomaka. Na tango biso ke kobanga te. Tango na biso koki, Kongo ko kabwana te. O bozo basala wa komedi na bangwana bakoresira mote bakosila bakokufa soki bakosi yoke witoke na kopo wana tosala boloba pardon mabelo eza Kimbangu eza ya ngate lobela motazo memo na kopo ba pardon o nazomona na koka makambo te eza Kimbangu eza ngate. Voilà bandeko tosuki wana lelo pona émission lelo na kanti boyebi ke lobi tourna émission te émission na biso ezali lundi pona information na biso lobi mais ce que lobi to monique ba makamuza ya grave to beta no séance de sabino que de vous abonner et ya fina cloche pour que ça alerte à tout moment que voilà émission bandit mais lobby to zam kolombiso ya repos to sengi ba merci na batata na bilenge na bandeko nyonso oyo akanisa quand même ko contribuer
na facture ya moi oyo kulutu lo sako pa na yo merci pour la geste na yo mama na nous lo sako pa na yo ba mama muswa linga batanga ba kongo na bango te na bike bandeko oyo ba saleka moi geste merci na bino po ete bo contribuer na facture ya suga sanza oyo merci na bino na kombo ya vuluski mbango bakisa na bino esika oyo elongwa ki wana po ete mosusu e bakisa wana matondo to pese la cannabis lundi pour la suite ya actualité na biso abonnez-vous vos like to sepela kanango et partagez nos émissions à vos amis comme ça tous ala omoko poto bikisa mabele ya bankoko mabele wana eza ya yo eza moto mosuti et longa na ngonde ezali n'oubliez pas 2022 2022 ce que yoki ko monika janvier minuit ya 2021 poto koma na 2022 yoza na poto na mboka nyonso yoko zala soki ozawana loba a nga esili nanga soki oyoki ke lelo to fete nini bonne année nini 2022 oza na poto na wapi na mboka mususu na kachopa te kachopa na Afrique soko tie makolo na Afrique te mawana yo bongisa pote nzamba lobi na rappela kaibino na rappele bino po me bongisa pona kozongi na retour au bercail matondo ingeta ibobo ibo